Kombo na onani? Kombo na Bertrand Pila. Bertrand Pila na uti na famille Pila na botami na bandeko ya mibali 5 na bandeko ya basi mibale. Mama nanga Masolongo Pila na uti na Kinshasa na commune ya Ngaba précisément. Je finis mes études na ISTA, donc je suis un vrai Congolais d'origine, pena ya centre, donc étant qu'un bon capitaliste. Comment on a Augusto Simbi Gandozo, mais abato benga nga chinois katakata. Bon, ngai comme on a Gelor et fêté. Je suis ici en Afrique du Sud, comme on a Gelor et fêté. Mon ambassadeur batina en Afrique du Sud. Bazana objectif mon côté ya relaxa batu endroit où batu bako retrouver bango. Bayaka na année une seule fois. Et ça la mawapi pour renouveler ba passeport ya ba étranger baza mboka mpaya. Debi normalement il faut payer sa biso basement au cause la guerre. Ah eza base bureau au eza ba congolais eza anytime c'est-à-dire tanyonso. Ata bango ba na voyage yoko kende mi futi ozi fiche na yo réception. So bango ba ye ba renouveler passeport non. Parce que ya bango ezalaka il faut oser là après 4 mois, après une année, même fois que tu aimes souba répéter. Bon, et là liboso na koloba pona ba o déjà ba longwe mboka pona ba ya awa. Moyen na bisa bango ba zonga lisu ezati. Ba koya na bango. Mais oyo bazo préparer ba ya awa pona nga conseil na ko pesa ngo ba yati. Premièrement na kata mboka oyo gouvernement na bango et pesi privilège makasi na bana mboka. Na ba citizen auto no baka na anglais. Bana mboka bazana privilège makasi bana mboka na kata mboka na bango okomona jamais sud-africain ala libanda soka libanda bakosala tuba longwe libanda bapese ndako kovanda bapese bilo akolia asala malamu parce que asa mwana mboka ya pona ngai ba kongolo bazolinga bayawa boyati boya penate ngamoko ni na zaboe na regretanga makasi na koma na mboka oyo vraiment na regretanga makasi me bandeko nanga ba congolais bino bozo préparer boya awa ba congolais na Afrique du Sud pambate bato bazo tala biso na mokili mobima balingi baye ba congolais na Afrique du Sud bazandengeni via ba congolais na Afrique du Sud ezali ndengeni ezali makasi to ezali malamu to mabe selon yo. En fait le grand journaliste Nkolo Velanga Patrick via ba congolais na Afrique c'est mabe. Peut-être ba congolais ba vivre na poto baza bien par rapport à omoni na minute toto kunda na cimetière moza na bo ngotanga kombo to kundi. Puis après une semaine, tu connais plus de 10 Congolais. Pourquoi Bakoufa? Le stress, l'équipe de Lembo qui est bien. Normalement, tu as awati. Tu as saninavi. Tu as sanina. Mboka tu es riche. On a réalité à Congolais en Afrique du Sud. À lobby viezali mabe makasi. On a yo. Est-ce que maya lobby ezali a solo to lukuta? Te a lobby ma solo vieza mabe makasi vieza na danger donc vieza na perturbation ce qu'on salaté donc aux à la perpétuité à tous sala ce qu'on na mbongo fo bandeni ya komi bomba na po aux na danger ba ko boma po na mbongo na yo et alors vivre en Afrique d'ici c'est trop difficile surtout pour les hommes. C'est vraiment trop difficile. Ce que yebindeni ya s'orienter au get lost. Toi bande ko belé ba get lost bana ba balabala ba komba fazer misu bazo kufa donc et alors peu importe yango monitor senga nzamba toucher mutema na bino ba leader mboka na biso ba ba maman bandeko wa bolingo mbote lisusu et puis boye malamu lisusu na mayanga ni na Politique TV tozali toujours na spécial diaspora congolaise ya Afrique du Sud na yango boutaki kolanda ba congolais musu balobaki ba congolais baza ebele nazo benga lisusu congolais mususu wazali pe mwana mboka diaspora aya aloba bokai mwana mboka boye malamu tozana direct eza émission spéciale mbote na yo mwana mboka mbote journaliste kombo na ona ni liboso. Bon, ngai comme on a Gelor et fêté. Je suis ici en Afrique du Sud comme on a Gelor et fêté. Merci mingi mwana mboko Gelor et puis totondio botondi pona kopesa biso chance ya koya koloba liboso ya caméra po ba congolais bazolando mokili mobimba bayoka yo. Boni mbulele ki ndenge nini ko savoir. Bon, si on a vu savoir na kosi mo ba kokoso zalaki belé mais matondi ka pa nzambe parce que kala mingi to kota na bonne année
donc merci kana nzambe. Merci mingi ezali bwanya pe maele tokumisaka kanzambe mwana mboka tozokoba toujours tozokoma na suka ya mbula boni nanu ba congolais boni réalité ba congolais en Afrique du Sud. Ça fait combien de temps en Afrique du Sud? Bon, ça fait déjà 9 ans, je suis ici depuis 2014. Ça fait 9 ans, je suis ici en Afrique du Sud. Bon, pour la réalité ba congolais na mboka vraiment nous souffrons. Tu dois souffrir ma casse et tant que étranger, tu dois souffrir ma casse na mboka rien ne marche. Donc ceux qui ont mboka moko malamu na 9 ans na sali awa na ozala boité. Bon, surtout ça parce que tout ça va encourager, tout ça focus. Donc na mboko sa musala ko vivre te pe misala to sa na mboka o za misala moko na mboka na biso to sala ngoti. To sala parce que tout ça ba étranger na kata mboka wa pa ça vraiment passe. Mais les Congolais souffrent beaucoup dans ces pays. Tous ont souffert ma casse. Tu es awa to kutu wa Congolais mususu o ba sali ba 20 ans, ba 30 ans, mais comment na vie na bango vraiment ils correspondent tena ani ba sali na kata mboko. Ba Congolais belé balekani bon kolekani za momoko to exprimera c'est-à-dire quoi ba Congolais bazola libanda na mboka oyo il y a des Congolais tilelo bazola la kaka na kata ba chambre ba futela ka chambre vraiment eza pas si peu mawa pour na vie na biso Congolais na kata Afrique du Sud. Vraiment ezali pas si peu mawa pour na vie ba Congolais na Afrique du Sud ndenge mwana mboka Gelor auti ko manyolela bino mais siko mwana mboka Gelor oko loba na ba Congolais nini o bazali na nzela bazolongwa Congo pona ko ya Afrique du Sud pe ba Congolais bazana na Congo bazo planifier pona ko ya Afrique du Sud yo ko loba na bango nini ezali conseil na yo liboso na bango bazali kolanda yo pe bazali koyoka yo. Bon eloka liboso na koloba pona ba o déjà balongwe mboka pona ba ya awa moyen na bisa bango bazonga liso ezati ba okoya na bango mais oyo bazo préparer ba ya awa pona nga conseil na kopesa ngo ba yati premièrement na kata mboka oyo gouvernement na bango et pesi privilège makasi na bana mboka na ba citizen autre no baka na anglais bana mboka bazana privilège makasi bana mboka na kata mboka na bango okomona jamais sud-africain ala libanda soka libanda bakosala tout balongwe libanda bapesi ndako kovanda bapesi bilo akolia asala malam parce que asa mwana mboka na pona ngai ba Congolais bazolinga bayawa boyati boya penate ngamoko ni na zaboe na regretera makasi na koma na mboka oyo vraiment na regretera makasi mais bandeko nanga ba Congolais bino bozo préparer boya awa boyati bova na mboka na biso kasi okoloba na bango nini soki bango balobi ke mais soki ezali bongo pona nini yo ovandi awa pona nini te ozonga pe kuna pona bango balingi baya bamona oyo ozomona okoloba na bango nini po bakoloba mais ye azoloba na biso to ya te mais ye pona nini azozonga te avandi kuna bon déjà to komaki déjà awa autrement ko sala ezalité mais biso to sa awa to somona la réalité na kolinga jamais ndeko nanga mususu azana Congo awa ako ba su pasi likola pasi yango mo eloko na bisi bango ke boyati. Merci mingi mwana mboka totondi olongonya pona kopesa biso ngonga tomoni ozali na kati ya musala mais pona bolingwa mboka okati musala oye pona komeka kosolola na ba Congolais bayoka yo na yango biso totondi olongonya pe mayangani na Politique TV elongona ngai moko Patrick Chimanga tata mayangani ba porte na biso eza kofungwa pona bino ba Congolais à tout moment ba situation ezali esengeli boya to solola mpoete maebozoloba ekende partout dans le monde pe ba konzi o responsabilité na bango ezali pona ko trouver solution pona peuple congolais ba bana ko trouver les bino solution pona ngai na yo na banzi to suki apona lelo mais tozana suka mbula nini okoki koloba lokola mbote pe liloba suka na émission interview to tso sala na pona ngai no koloba d'abord nazolinga eke par rapport à mboka na ngai na aneto ko banda moi changement vraiment ekota to sali banda mais to landaka ba news ndemboka monsieur tambola to sepela nango ata mokete ba Congolais ba souffrir na kati mboka na bango moko ekoko sala ma jamais mutu na kati mboka ne fois na kimia faut se retrouver même ba to batangi classe mingi te to mona mboka wa paya ata mutu tangi classe mingi te ba ko comment musala moko oso correspondre na classe na tanga pour être à vivre ce qu'on a mboka na biso za bongo te na mutu aza licencié na mutu aza docteur azosanga musala ya kosala ana mboka oyo tango mutu déjà azo na licence bazo préparer musala pona ye tango silisa boye
ba campagne belé ba solliciter à ko sela bango mais na mboka na biso sa bongo te na ko sepela pena ba konza mboka na anoto ko banda buluko améliorer makambo susu peuple congolais et vivre malamu lorsque qui Congo sa malamu to mona Congolais ba ko malibanda te ba ko exilé na mboka musu ko fa na mboka na bango ba ko za misala ba ko sala bien à l'aise na kuneza wana fa à l'aise na kata mboka na ye donc pona année oyo tozo banda ba contribuer moko améliorer makambo pe en plus dans le bana président Fati Beton président zo kangai étant que moi na mboka alors refeti bo sala tout que possible ya ko bimisa la peuple congolais ba carte d'identité de ko sala maman kitoko parce que congolais ko sala na pouvoir to na valeur na mboka nyoso okene tant que na carte d'identité na yi jamais moutoro c'est la carte d'électeur comme carte d'identité salama jamais na mboka moko vraiment ba konza mboka bo sala makasi eloko wana esala ma carte d'identité ba congolais bima mwana mboka bo se recrutement bo sele maka mutu na carte d'identité po te mboka na biso sala pe na kimia pe na ordre na yango lo na yango ba penda yango wana. Merci mingi mwana mboka mais opesi mbote te na ba ndeko na yo to famille opesa bango mbote te. Bon mbote vraiment ya liboso na opesa na président Fati Beton parce que inem tozoka papa ya mboka mobimba président Fati Beton na pesio mbote makasi bisiko zali ba merve na yo ya limi ba na opesa master na ngai Patrick Mouyaya o azali chargé à porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya na pesi mbote bisiko zali na pesi maman nanga Brigitte Mampele di mbote na pesi ami ngai d'enfance o azana Congo kuna Fermino Dibanchilo na pesi master nanga chinois katakata Augusto Simbi mbote makasi bon famille mobima vraiment bosé belé mais na pesi no mbote vraiment ba merve na bino ngana zana kata musala bazunga pied levé na salle émission mona bo exact parce que ça makama mboka passe na motema vraiment plein de bonnes choses ba merve na bino. Merci mingi mwana mboka to mona ni mbala sima merci le grand journaliste merci merci batata ba mama bandeko wa bolingo ndenge bomoni ndenge bozali koyoka ba congolais bazali koloba bazali ko s'exprimer et ngai lokola mopanzi sango to journaliste musala na ngai zali ko tuna mituna pe biano izali ya ba congolais et c'est à vous ba congolais ya ko juger pe ko comprendre mai ba congolais bazali koloba pona lelo na banzi ete tosuki awa mais pona sport o parce que tozo kende ke Afrique du Sud mobimba Cape Town Joburg Durban Mpumalanga bisika nyoso tu ba congolais bazali tozali ko kende pona ko kutana na bango pe ko tuna bango mituna sir mai ya politique mboka na biso pe sir social ya ba congolais na kati ya mboka oyo pe sir réalité ya ba congolais na kati ya mboka oyo Afrique du Sud pona ngai na bino lelo tosuki awa pe na tondi bino longonya merci beaucoup pe goodbye.